Bandeko balandi mbote na bino mbote émission na bino bolandaka mingi pe bolingaka mingi Avenir en marche et surtout na chaîne na bino bolandaka pe mingi oyo pe bo s'abonnaka pe mingi pour mikolo nyonso bozo continuer ko s'abonner bo continuer ko s'abonner na HD la Congolaise TV et émission na bino et chaîne na bino de tous les temps chaîne bolingaka mingi chaîne bomonaka ba émission kitoko chaîne bomonaka makamba kitoko actualité. Merci les lots kutani na bino lisusu tozo partager thème moko o eza sensible pe eza réalité to vivant na mboka na biso RDC pays des problèmes et éviter surtout ko benga un pays de chance ou des problèmes parce que ezara na ba problème les lots to partager na bino thème to lobby devoir ya population envers ya la police nationale envers population. Parce que pourquoi des fois il y a la police envers la population, c'est par rapport quand on parle de la police, tout le monde a directement agent de l'ordre. Donc agent de l'ordre, bango baza bayibi mibeko baza na pour sécuriser la population. Donc la police devoir naé envers la population. Est-ce que nambo na biso vraiment biso tozala vraiment la confiance à la police na biso? Est-ce que les Congolais sont ramenés la police à Zalagane Sengo? Point intéressant, au le bilan le lot. Le problème est que le salara que le peuple congolais, ceux qui ont mené la police à se sentir mal à l'aise. Pour te dire que nous sommes pas la police aux années Sengo. Ah, na commis sécurisé. Donc, si la police au CPL. Mais biso na Congo, ma trop. So mon la police au leli vaut mieux okutana kuluna oyebi ke boko négocier ata kozwa eloko mais okenata ata kozokisa yo bon ou bien boko bunda pe bo eleki nango okei mais policier c'est grave même normalement mutu so moni policier fa sepela mais malheureusement na Congo soko moni policier faut la mal à l'aise parce que bike tracasseur ko salela muyibi wa robeta yo donc deux doigts wa ko sala yo ko za même pas na idée. Il vaut mieux qu'on coûte un civil que policier. Et ça vraiment déplorable. Et là on est aux salles que tous ont la confiance il y a des policiers dans bisoté. Premièrement, tu as constaté que la police n'a biso tu éviter ce qui recrutement salaramama et ça les maramabé. Parce que recrutement sur ça les mamabé et que bateau yo bazo qui une formation dans la police. Apparemment, il y a un problème d'éducation. D'abord, il y a un policier et il y a un policier et il y a un tracasserie dans la policier azali muto a tangi l'école la police ba tangi si a ebi mibeko a ebi et le konini ya ko sala avant de poser acte morobo. D'abord, la police a pour protéger la population. Mais biso na Congo, ce n'est pas le cas. La police a pour traumatiser la population. Donc, il y a une place une fois qui mbanteke na moni moyibi azo yiba auti ko yiba. Obi ki aleki souci à la police, a balu ki pe na simazuma a sali manœuvre ya ko déplacer juste que il y a des policiers mususu baza en tenue civile ba geleye pour bato bazo luka mukolelo ko lukelo ko nae. Mais un peu commettre moi distraction pour à comprendre les cas qui ont été. Donc la police a bomba moyibi na suka nango bazo tuna mais c'est ndeni aux unis au téléphone bon téléphone na valeur nango ça va petit au peso $10 $20 pèse sur téléphone on a. Donc police a coopéré na moyibi azupe mbongo azupe non azu mbongo apesier azu téléphone maintenant policier na part na azu téléphone na teki ba tekna ba teki bazumo ba kabona ba camarade na bango. Eza Sony to kopiaka tamboka ba paya tout le monde en dit baninga bazo organiser. Moi je crois ndeti na mboka ba voisin to nazala kuna na vivre ngo au senti que soki la police azoya ozomona ke mutu étant que être humain azo se poser la question ah la police nenga yebo ay pambate donc aye ko sala suivi à likambo moko boazo information ou aye ko kanga mutu. Moromona ke ba ozala agité bon wa kolomboka ba yebi ke non la police akoya ko jamais ko traumatiser pa na yo ou bien ko temika na balabala ba traumatiser quel que soit na moyi quel que soit na tongo quel que soit na butu
policier azo coopérer na muyibi to lobani la police muta komisaka ba donc soko komi policier il faut comme muyibi quelque part eza d'une façon ko lobake ezali mutu auti une éducation na ye na ndako ya mabe akoti la police quelque part peut to condamner pe ba baza ko recruter ba policier tant bozo ça le recrutement bozo former quand même boyebi ndenge mutu na mutu ndenge aza ko se comporter bien sûr que bizali monsieur bomba maka beaucoup ko recruter n'importe comment te ba voyou te ba kota la police pour lelo ba kuluna ba kota la police ba voyou ba kota la police ba criminel ba kota la police et comment donc to comment mal à l'aise dans son moni policier faut là est-ce que mboka etambola kabongo est-ce que to cause la fierté à la police de voir il y a la police envers population. Est-ce que de voir ana bakonza la police va bien? Ah, toi on a couvre-feu zali. Le 25 décembre na le premier to vivre zo ba moko terrible. Babi souka 21h. Balobi mutu ata soki la police akangi yo okopé c'est le côté to bien mibeko uti pa mokonza mboka. Mais chose bizarre ngana vivre ngo le 25 décembre na victoire. Comment fait-il que la police écoute télémi? C'est vrai que le transport est allé quitter Erwan a déjà parti à 21h, 22h, la barrière est allée. Mais chose grave, la police a zo battu, mais a zo yib en même temps. Donc, bazo quoi ça bino na kata ji bazo mema bino na kata souciat ou bien na kata inspection générale la police provinciale les en côté IEC. Bazo mema bino mais bazo torturer bino na façon monter que kobeta non mais bazo yiba. Yo ba peso ordre aux muntu au côté na kata jib au scorter bango type quelque part bala na tongo bo libérer bango mais bozo yiba bango bako ndeti muninga moko na monaki bazuye liboso ya porte na bango jip ezo lekana ba monier on dit monsieur mata oh mais mutazo so bien que no auto sombelo kazo kota na ndako est-ce que ça mabe est-ce que kokanga mutu bon c'est trop n'habite sur la police na biso ayeba devoir na ye okoki ko apprendre mutu que non eloko saleza mabemba la sima ko sala mosuté quelle que soit la mesure ezwami tout le monde en mboka bapaya la police ceux qui a moni yo commettre erreur moko a copier so juste leçon éviter boy parce que tala mabe eloko sali ba futa ezala na mande nango ezali na loko sala prison na acte sali mais ils a ba ka mususu en tout cas choix ezate fo bakangao mais batala ka pe ingolo bakati que so muntu lokwa couvre-feu ezali o monu muntu liboso le pont na bango oye o lokoti oke na ye parce que couvre-feu ezali to boy teza couvre-feu mais baka ya baka moko ya nezanga raté et puis na ba embouteillage eza mikolo donc ato longwe 19h au mato kita faut commander 21h parce que embouteillage eza trop maintenant na ba embouteillage bongo la police est comme shida na et comme shida donc comme que non so ba moni bino ba che bino na noa pression ba bi que non bo négocier moi 3000 moi 2000 4000 3000 3000 et les qui na ma de so ba na ndeto mesana mais quelque part bozo sunga pe mokonza mboka te parce que bino boza wana bozali ba benga la police ba agent et à ordre sont des agents à ordre donc boza wana pona ko spé sa leçon na ba yebi mi be côté ba yebi makambu te ba apprendre ngo quelque part ba konza la police boza na devoir ya ko revoir bateau boza ko recruter parce que tozo constater que non bozo recruter miyibi na bandoki na ba criminel bango ba sala ba dégâts surtout ba ujana wa benga ba ujana mais c'est trop na DGCA wana on mona comment est-ce que ujana zo traumatiser bateau avant même couvre-feu ça rien à voir même na couvre-feu to komi 22h 23h mutu to aza libre ko tambola era lingi c'est vrai bon il y a des principes mais mutazo tambola na ye a télé mazo zela transport oyo ko kangaye juste parce que ebi que non soko ko mo meme na souciette boko négocier oyo bi si di petit kelenga ata moi crédit donc on est obligé de payer ça 2000 francs 3000 francs et on est commis tracasserie c'est du vol on a tracasserie mais ezali bizali mabeza mukimuyibi est-ce que mboko to kotonga ngo d'abord son la police yé moko na nazo sa poser poser ba acte bon moi je crois que c'est un danger to copier mboka total pe baninga ndenge baninga na bapeya bamboka bapaya bizaleli ya malamu po bango basala kana mboka na bango exemple ndeti en Tanzanie je me rappelle un vieux
azo kamwaye na Kinshasa azo loba américain azo comprendre l'état. Comment fait-il que chauffeur roulage azo ebisaye di yakawa alongwa nazo benga pona nini mais suka nango azuika loboka fini ya lexika loboka eleki nango. Donc quel que soit représence à la police na pona kozongisa ba ordre kocha ordre même na nzela il y a toujours un problème. Donc même biso ba police ba civil to banga na biso ba to banga na so la police te parce que to mesana to ba comment le bazan le ba civil ato commettre infraction mo bobi que no so la police ya bon ya tchana c'est beaucoup coopérer non ils ala raté ba pa ya o bazan na mboka na biso batalaka pe ndenge nini population ndenge nini ba gens de l'ordre na biso ndenge nini baza ko servir mboka na méthode nini. Donc on a biso ba raison ba futa maka bien te yango wana bazo sala que ba sala bloc wana mais non ata ko futa ma bien te yango ndé na niveau wana téléphone ya téléphone ou ko zuiba téléphone et pas ya mutu yo ba futa côté na fin du mois ata so ba matil ba salaire yango to yebika ke aussi longtemps que ça virus oyo ezokota na mitu eza déjà na mitu na bango. Nous avons du mal vraiment ya ko comprendre que si réellement la police na biso a causala juste pour nous protéger la population et ça sera toujours un problème. To éviter conseil nini oyo biso toko kopesa ou proposition nini biso toko kopesa na bakonzi na biso à la police. Tozo condamner bizaleli ya mabe oyo la police na biso asalaka. Mais quelque part na niveau ya média toza pe ko condamner kakate mais toza pe ko proposer parce que c'est bien ko condamner to ko critiquer bizaleli ya mabe nyo surtout wana. Mais quelque part pe photo sunga ba konzi na biso ba oyo balandaka pe biso na niveau ya chaîne na biso HD la Congolaise TV ba comprendre que toza na besoin changement ezala. Les tracasseries autour ça les dernièrement on a habité il y a eu des consensus entre la police na association ba chauffeur na ba roulage. Ça ne va pas. Comment fait-il que les policiers dans le bande nazo kota loboko azo diembela mutuka ya batu juste parce que chauffeur ana mesana ko pesa ma desu ya bana apesité ko diembela mutuka batu. Est-ce que ça exemple à malamu? Ba étranger ba se karabi surtout zo attend okuta na bango ozo mona que étranger zo kamo abika ki ba policier congolais ata soka beti punde konaye congolais nani étranger beti congolais abika soka bengi policier aye ako finalement quelque chose policier ko balukela au lieu à juger makambo na ndenge ya droiture ako juger yango na ndenge ya mabe parce que kanyaka moi kanyaka ezali albalesi abika koleka nango. Tous sont vraiment la police nabiso bozawana pour protéger la population bozawana pour défendre les valeurs oyo et ça la kembo qui kende liboso banti valeur te na lobi ba valeur et là on souligne na lobela o eza étonnant na rai awa côté magasin à partir à 22h 23h 0h 1h bon tout chaque à 22h 23h 0h 1h mais j'ai du mal ya ko comprendre que police comment na muyibi mutu bazo yibe téléphone bon ils en ont répétition hein, parce que ils en ont normal hein. Donc comment ça ko yibi OK na police la police va protéger na souka na tout petit téléphone ils en a valeur ni bakonza mboka to éviter to kosenga na bino bo meka mpe ko sala suba nani pour remanier ou bien permutation ya ba OPJ na éviter bo meka mpe ko revoir système na bino parce que population ça mal à l'aise très mal à l'aise même to éviter quand on a loba toujours d'habitude to kene ko za mai en kamba toya nango to kene nango na l'inspection générale à la police bon to pesa ba mais l'objet to bois que la bonne nzoto pour milimo mabebi bien bima parce que to so comprendre était pour comme envoûtement ba parade ça les marathons yo kaka des fois moto landa on a télé zo landa mais comment fait-il que numéro 1 à la police azo pesa conseil na parade
toboyi boye muyibite policier yo oza pona ko protéger population policier yo oza pona ko sala bu mais surtout comme sur le terrain c'est autre chose. C'est autre chose. Ceux qui marchent politique ezali bo mimisi manzaka. Ah wana nde to mona rasiko policier komi yanke. Parce que wana ministre ne ko marande ko la bozo ba ordre ya ba personnalité politique pour ko concevoir pouvoir longtemps. Bah ça bino bo tirer na nzoto. Wana nde bo koma ba yanke. Eza comportement mabe. Policier aza wana pour ko protéger population, aza wana te pour ko comme ça population mal à l'aise. D'une façon que ce qu'a moni policier azala na dégoût tout sungana peuple congolais a besoin azala l'aise biso devoir na biso ezake ya kolobela pe ko dénoncer pe ko critiquer ba mauvaises habitudes oyo la police na biso azo se comporter population zonga na nzela soki yo moko policier zo to samibeko population zonga na nzela soki yo moko policier za ko se respecter parce que boyebi mibeko ti bolongwa na ba école de formation botanga pendant 2 années c'est pas pour rien tant on sali 3 ans 2 ans école même 10 ans même 9 ans école de formation à la police cela veut dire que oyebi mibeko tangi yango tant tu peux ça comme exemple en boka bapaya c'est par rapport à comportement et éducation aux populations azui et puis ndenge la police aza ko memelango il y a des petites choses ndeti mama boka biloko na nzela mutasi so mélange abwaki na nzela yo policier so ko moni okoki ko pesa les leçons ko expliquer mais non ko kanga ko brutaliser été okoki kozwa ko expliquer que non mon eloko sali ezana mandia autant okosala 6 mois en prison. Muta comprendre ye petanga olonga wana ke koyebisa mundeko na ye mususu ah master obi soko meliji ko bwa bia mai ko bwa na nzela te parce que okosala 6 mois en prison. Na Tanzanie ba tunsu ba betaka ba une année ba 6 mois likolo kaka ya ko bwa keloko na nzela surtout na ba lien mot principal d'être na boulevard Lumumba mais c'est grave mutaza na kata bus azo mela mai azo bwaka mai na azo bwaka eloko libanda mais na ba mboka oyo mibeko ezali la police azawana pona ko apprendre mutu ayeba mibeko ko pesa ye leçon pe ko futisa ye amende pe ko zongise na nzela mais ko maltraiter mutu te voilà les comportements mabe en tout cas bandeko balandi toza wana pona kolobela ko dénoncer ko critiquer pe ko proposer ezali forme pe ya émission na biso avenir en marche eza émission bolingaka mingi pe bolandaka mingi bo continuer kolanda ngo modèle na biso ya ngwana ko critiquer ko dénoncer et puis ko proposer ko pesa leçon bien sûr mais ko pesa pe ba idée parce que on peut toujours critiquer comme neto mesana roloba mais to pesa pe ba idée oyo ikobano sunga ba oyo ba yebité ba apprendre ngo mbala sima to koyela bino ba détail mususu ndenge nini salemaka concernant ba mando ba futisaka pona ko bwaka nde ko bebisa environnement d'abord ezali mibeko eza ko exister ezali je crois une émission koya to kolobela ngo to pesa ba détail wana et ko sala pe bien en tout cas ngai eloko na ko senga rara na bandeko o bazolanda biso ba abonner bozolanda biso bo continuer ko s'abonner massivement na HD la Congolaise TV bo continuer ko landa émission na bino avenir en marche toza toujours en marche et je crois que mbala sima to ko kutana lisusu to lukasu ba tema malamu pour to partager na bino à ne pas oublier vraiment na pesi mbote na madame la patronne Espérance et Bongo na cordon abisso de tous les temps Joseph et Kombo vraiment mbote na yo msala kitoko hein msala kitoko vraiment et ne pas oublier mon ami de tous les temps Serge Salisali Papa Ndemba Cordon Edi hein bosala msala kitoko et surtout babonner binonyo surtout babonner bolandaka biso bo continuer ko s'abonner merci beaucoup émission na bino à la prochaine merci.